ndeko awa. Comment on a pas parlé? Non, c'est Rives. C'est Rives. Ives. Ah, c'est Rives. Ives, c'était mais Ives. Ives. Ah, bon, Ives, ils ont mis l'angoisse. Mais Ives, ça va. Alléluia. Bon, au niveau de témoigner, ça va passer une fois. Non, il y a témoigné, puisque Zambabi, Singaï, la maladie à kyste ovarien. Les qui ne kyste ovarien, il y a d'autres qui s'engaillent. Dans mon médecin, il faut opérer pour ayer déjà mon nez. Na EBC, na utika la uzasum beri pour la deuxième fois. Ah, et si va opérer pour la première fois? Opérer la kyste na appendicite. Mais bah ici sous baïb singaï, et ça kyste ovarienne pour être dérangeant à chaque fois soit na commis la ovulation na souffrance makasi. Au cours de douleur moko insupportable. Na quartier pour baïb sanga babi eh yeso qui a continué d'avancer que maya kalamuya. Oh! La souffrance nango tine naza même na tika ko ebisa papa te ke naza na problème maladie ya opération na bunda nango kaka mais un moment donné na yoka suba douleur te na tika nanga pe na kipango souté mercredi na lali na butu na moni père aye na moni yo olati soutane ya pembe ko ebisinga mata na mbeto na mati tangu na mati osimbinga na libumu oyebisinga baluka na baluki osimbinga na mukongo osimbinga suba oyebisinga kita na kiti tongo na lina baluka place yo zaki ozato limo Alléluia. Alléluia. Que Zambé tangwa pesa kinga dona ya guérison. Abenga médecin directeur. Yes. À la tinga prison yemoko a pesca bloc opératoire et ainsi de suite. Non fait ma solo mon colonne sous. Mais il y a pas moni bato sous na poto na awa à côté hôpital. Ngaya na bondela amoni ngai na opérer na bis malade asubwe. Malade limwe et ainsi de suite. Continuez ça. Sipo na lamuki na tongo na mekaki ko partager na frère Julien. Ayebi singa bi c'est que nous avons délivré, expliqué qui était. Et puis, la bonne là, il a beaucoup de mon père, à Matinga la Bétou, à Simbinga la Liboumou, à Simbinga la Moukonga, à Simbinga sur la Moutou, mais la Mouille n'a pas réglé et ça va date n'a pas été. C'est pour la Episinga cassé que nous avons délivré. D'ailleurs, n'a partagé sur notre prophète. En fait, la Episinga c'est que, vous avez dit, attends, la première maladie, EBC nabi effectivement nazaki na problème ya ba kyste ovarienne mais ayebi nga ka bongo biso ki olali na buto moni musai na Zambe seke Zambe ye moko abimeli yo a visiter yo obiki lobi samedi na zongi hôpital ko ye ayebi nga bi eye munene ifo ba longa soki ebe bisayo mabota po ebe bisa ba ouvert na kena yebi nga docteur na ye na mbongo de na zaboye il faut tala nga siko eza niveau ni ko ba opérer nga abina nga sombaka na sombiga a considérer ngabi o mais non mon elo te ayebi singa ka bonga bi o ni mon elo te ndeni o lobai na ngai c'est koli mais na dia na mbongo esinga ba opérer ngai abina ngai c'est que bakisi na komela ki yo esila kana yebi singa bi bakisi no le ka cher na tikala osomba on tikula ndo mona mbongo ebele Nzambe nde mutabiki singa nde na zaboye Nzambe abiki singa bi alléluia Babinyo so bazali na bakiste babibrom bamion okolo babamoni bakeka ba opérer bango ya osambe zate oya zaka na confiance en Nzambe asala opération sans cicatrice puisque ndé na zabo ina biki na oyo kaso ata douleur Nzambe asala opération sans cicatrice oh vivre tout miracle et la David na yo na kombo na Yesu tolobi amen eta baboko Yesu yes. Les gens qui ont décollé, on les a mis ici, on comme ça, au Canada. Moi, je n'ai pas pour les athées. Attendez, on a décollé le bazar. Alléluia. Bon, ceux qui ne sont pas conscients, par médecin, en tout cas, pour la robota. Mais abouti. En plus, par médecin, on dit, et ça, il faut pas opérer, il faut prier. Rendez-vous à ma médecin qui a des logo exacts tracés. Yes. Nani mokonzi. Yes. Adina mokili oyo Nzambe na ngai. Ayebi kobikisa mutu lokola yo e. Nani na mokili oyo Nzambe na ngai. Ayebi kopambola mutu lokola yo e. Ana moko te yawe.
awa. Pesa miko. Sir, comment on a lippé au Vandiwa? Comment on a Sir Sylvie n'a pas Nabibwa? Ah, Sir Sylvie Nabibwa? Au combien de temps? Il y a un Londres, ah, il y a un Londres, ok, vous voulez témoigner ça, c'est pour nous? Non, témoigner, on s'en va pour la lame à ah. Nazaka au thé comme la lampe. Ah. Mais à partir de là, à papa. Ah. Donc, nous avons compris de thé. Modèle la bombe côté, n'a pas le banana pour la alléluia, amen. On a fait ton souffle. Yes. Papa, n'a pas dit les manis, n'a pas dit les sons. Donc, moi, la nana qui s'est mis à t'aider, les bateaux, les gâtés, bébé, bateaux, nous sommes à son micat. C'est never tout pas micat de la salaka. La salaka fois sort, il y a l'os, il y a massa ou il y a farine. Nasa comme tel poisson à l'hiver. Alléluia. Oh Jésus. Donc, on est là pour côté que papa n'a pas et ça une émotion. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Vous comprenez ma comment ça ma salaka? Amen. Vous pouvez pas voir si ma payo. Attends, on va bien si mayo. Bon, maintenant on va teka kaki. Okolo baba ngoni. Ah, baka makala nzambe. Donc mutu azaka so aya lobi na ngayo simba kisemikate na yeso bango soki oye na olakiso kisio nga simba. Yes. Alléluia. Amen. Nzambe. Ndeko eko témoigner ndamba fula yo. Osoma mapam, osoma mitinga, okende liboso. Okoma partenaire. Na komone. Obi na milaka nzambe. Kolobi amen. Ndamba bako pona lokumu na yeso.